ya idese batu bakongo bazonga qui na bango avant que tu ya Papa Simon Kimbangu. Ces gens-là sont arrivés aussi avec un évangile, un programme différent que ba philosophie, to idéologie, to doctrine ya Papa Simon Kimbangu. Bango ane bazonga ki zonga ko ya ko tsepe ba bruit mingi mingi eza ko sala ke na ba Congo stabilité penza ezala ki su mingi te qui croire et qui ne pas croire. Mais ezali kaya Simon Palite. Parce que Simon Pal est un catéchiste et armée du salut. Au sommet. Alors, il y a une armée du salut, il y a un uniforme, il y a PMB, S. Alors, il y a une philosophie, il y a une armée du salut. Tu n'as pas un uniforme, il y a kaki, S. Église noire. Au moins, il y a une philosophie. Oui, il y a un tozaka na base ya Papa Simon Kimbangu. Oza déjà comme à partir de 60, 59, 57, comment déjà moi ba division mike sur base ya Kimtwadi qui est idéologie ya Papa Simon Kimbangu. Comment déjà eza kokota na désordre en fonction ba tata o ba uti ko zonga. Et puis d'ailleurs la personne na ebite soko yebi na Farage à Sosa. Église no kezakwana. Continue comme on les a dit André Mputu bango pendant la époque on a bango to simbaki Kimbangizi mais nataka to jeune indépendance et quoi de face pour moi voyez ba moni mbe papa dangi na banda ko comment même makambo ale bamso ba se retirer ki na bango bien avant na kitambo taja mampanya bana kusema na komba Simon Kimbangu basima utoko c'est Simon Otoko. Simon Otoko azaki angolais. Oui, continue pour le bas. Simon Otoko le binini. Parmi batata kaka oyo susu bazaka na makolo pa Simon Mampani na kitambo. Yena lupango na zosamba na komba Simon Kimbangu batia pena pa. Prophète Simon Kimbangu. Alors, place okozali yango sikoyo na lingi mwana ya Kongo nyonso. Awaza kolanda biso. Akoyi kolanda biso, aya ko comprendre que sur base ya Papa Simon Kimbangu à partir kaka avant que tout Papa Dangenda aya ko tombola il y a déjà un certain conflit entre batata Kimpeve ya likolo ya bango na bango kaka kuna na ba oba utaki na kota Lubumbashi kananga na ba oba tikalaki panique koti mutno salingi ko sambela tout na kombo ya doctrine ya Papa Simon Kimbangu. Enfin, côté la Lubumbashi, plus précisément la prison, on a des éléments où il y a des Makasi. Voilà. Comme Simon Padi. Oui. Donc, l'église des Noirs, comme Bambe Manuel. Azaki donc il y a une tête, il y a Simon Kimbangisme. Donc, allez, bah, on est en prison. Tête, lobeli ya papa. 40, à peu près 40 ou 41, tout le monde a été libéré. Non, meneur, il va faire la prison. Comment tête, wana bimisi ya Emmanuel Bamba, de c'est là où oza komona ete, bakal, yanzela l'église Kimbangiste. Ouais. Dans les années 60, dès le départ, dans l'église Kimbangiste, il y a une licence officielle pour opérer. Nde makambo ebandeli awa entre Papa Dangenda sikoyo akomi pesa na makambo etali papa na ye. Et puis aza komona ete yo ozali mwana devant Bamba. Et puis Bamba qui prend le devant. Et puis Papa Dangenda qui dit que non, c'est moi qui dois prendre le devant. Et puis Batunios va se regrouper pour dire que non, Malamu, tel père, tel fils. Alors que Maman Kimpé faisait quitter le père, quitter le fils.
mais awa Mais siko justement, bayokana ki te na perdre makambo ya nzambe eza héritage te. eza héritage te. Soki oza médecin okoforme mwana na koma médecin, oza avocat okoforme mwana koma avocat. Mais soki molimo ya nzambe eza na yo na nzoto, olobaka te molimo oyo ngai mpe na forme mwana nga koma na molimo oyo wana ekomi kinganga kisi. Wana kinganga kisi nde place oza komona ete biso bato toza neutre. Nakoki koba neutre na data lelo oyo. Mais ngai nazali mwana ya Kimbangiste, mwana ya Kintwadi. Nde place oza komona ete biso tomona bapapa na biso baza kokebisa biso ete église oyo pont ekomi awa ezokanga ngambu moko te. Tozotonga pont mais to pont yango ezokende na rive mosusu te. Tozoyeba te tozokende koconnecte contre rive nini. Nde place oza komona ete ya deux choses. Ou bien papa Emmanuel Bamba azalaki na pont na ye mpe aza koconstruire, papa Dangena mpe pont na aza koconstruire, et puis sikoyo moko na bango ifa détruire pont ya moninga. Alors bisika oyo ngai na ba recherche na ngai na ba information nga na zwa conflit oyo eyaki kosala ete Joseph Kasavubu bapapa Kisolokele bapapa Dangenda bango nyonso na abako wana tu bazalaki na force sur colonie. Papa na yo kiye papa Bamba yepe azalaki na katikati ya bamakambo oyo etali politique na tama Mobutu bazako ya pasi Mobutu azate na politique ya Kongo aza mwana azape na armée pe azape mwana deva ba masiala bakokolo kiye batata na bango kiye bana ka ya koloni kaka lisusu. Siko tangu président Mobutu ayeko réussi kozwa espace akomi na kiti ekomi sikoyo nani ngo aza na relation malamu na président Mobutu akomi na asimbi mbeli. Alors place wana biso tosuki na biso mayele sili mais bino en tant que bana ya makila ya Bamba na bana bazali ke baza makila ya Ngenda qui est les deux forces siko na niveau ya Congo na niveau Kimpeve bato mingi bazoko bayeba te que papa Bamba c'était une force très considérable dans l'église kimbangiste mais histoire ngo eba ebungi histoire ngo ezokene kokundama biso tozonga to revivre ngo mais pour to faire revivre ngo eza bino bana papa Bamba boza obligé bobengana na bapapa boyebaki na pembeni po boyeba quand est-ce que Mobutu aiko koma ennemi jusqu'à prendre la décision na jugement il y a 24 heures du temps sentence ezwama pour dire que on doit tuer Bamba. Qui était derrière cette motivation et puis ni nango e provoqué que quand Mobutu ezalake Bamba il doit être tué publiquement. Parce que raison tout ça côté la boye. Dans la relation ya Mobutu na papa Dangenda avant 65 eza clarté. De 65 et na baliwa ya bango nyonso. Dans la relation entre les deux Joseph comment ezalaki? Bon pourquoi papa Bamba ennemi à papa Dangenda grand ami à Mobutu et puis Mobutu qui devient ennemi automatiquement ya nani? Ya Bamba. Ya papa Bamba. Place on est to yekola na biso mais ce que vous avez information te promesse ate l'histoire en ekundami kaka boye. Mais ce que vous avez information makamba bière makamba liqueur oyo. Bon, na yebi na mate place na Mobutu asala ki commerce sinon que Mobutu après li sala a tourner na ba Congo. Sinon que via Mobutu pe na côté Équateur et yebanité. Oui. Mais Mobutu a tourné na ba Congo wapi na Baki. Base de Kitona. Bo base de Kitona eza wapi? Kaka na colonie ya bango na bango na Bayombe. Donc ngalo baké Mobutu c'est un diminutif de Bayombe. Mobutu a tourné à côté de Bayombe. Mobutu a tourné à côté de tous ces Kasavubu. Mobutu était le fils aîné. Ya batata nyonso bana ya colonie. Parce que Congo, pour dire la vérité, les dirigeants des années 60, c'est bana ya colonie. Ok, na ba capitaine na bateau. Oya na ba officier ba bateau. Tous ces ba kokolo, ba masiala, ba nani tout ça bana ya colonie. Bango na bango kaka. Donc soki obeta kanzango na groupe ya bana ya colonie te, oza mal vu. Or Bamba ayeba yeko beta nzango na kanya bana colonie te. Colonie. Or atanga na colonie te. Ayeba ni pe kutukuna te. Azape muyombe te, azape musingombe te parce que si je musunga na zako ya nango bientôt, pourquoi Besingombe na Bayombe sont de grands ennemis?
Mekuna wewe comprendre te bashali kisolokele basi babali bango wapi? Kaka kuna na nani na bayombe. Mais papa moi c'est ça qui mushingombe te. Keba koni atakutu kuna te sino yako bisana bakamba polo kisolokele nyonso. Yako bisana bakamba divorce na bakota ba na bayombe kuna. Keba ko tushema kama bayombe te. Bayombe lipateza awa. Bazwa besingombe bayana bango na boma bakoloniza bango badomina bango et puis balingisi ko église qui bangise faleza na contrôle na bango ozo comprendre parce que bana papa Kimbangu longola ka papa ya lungana bango nyos bakoleli wapi na bayombe kuna culture na bango nyos biso na biso bayombe kuna ozo comprendre Maman Likambo, pont de passage zali awa entre Lubumbashi, Nkamba, et puis Nkamba a officialisé l'église kimbangiste sous Emmanuel Bamba, qui est le fils adoptif ya papa Simon Kimbangu. Oui. Na papa Dangenda qui ne connaissait rien de Kimpeve, si il faut y aller devant l'église kimbangiste, comment transaction est côté là qui, ceux qui n'ont mis sur batu, mon qui tel père, tel fils, mais pour na papa Bamba, mutaiba chali lo bananzambe, mutaiba pe papa Simon Kimbangu, ayeba qui était papa Dangenda, ce n'est pas la personne qui qualifie pour diriger l'église oyo. Mais si koyo, qui telemela wana, qui kale wana azako tia devant papa Dangenda, il faut le savoir que papa Dangenda, na papa Bamba, yo mtoza ko bisangi batika ko fana ensemble lisusu. Non, bah fana ensemble lisusu te. Bah fana ensemble lisusu te. Maintenant voyez wana ba yo kanite bon ba kaboni hein. Ba kaboni. Donc c'est ça. Mais til que bon biso tozaka na besoin ko yeba yo mwana papa Bamba soki to ko iko tsayo na groupe ba legacy ba légendaire ya bana ba héros ya Congo ozana kati. Parce que papa no babomie makila na ekufi pona mboka. Mais faut yeba pe pourquoi makila ya mutu fait kufa kaka boye. Il faut raison ezala to iko documenter archive oyote na tango raison eza clair te pourquoi mutu baboma comme martyr na place publique a sacrifié makila na ye et puis raison a kufeli eza clair te ça en tout cas bino kaka bana ba papa oyo but faut les devant et quand vous ne prenez pas les devant c'est là où moi je vous condamne vous tous. Ezalika bana Lumumba batelemela makambo oyo makambo komi ko ya mwa muke clair pote ba comment papa Lumumba akufela akufela ki mais siko ya papa na yo eza dossier moko eza ko lala enfin on va voir ça toko saka nzela toko mona ya mais ndenge yo lobeta akufela ki likola makambo masanga ngape non na binde ngona te eza une des raisons. Parce que raison officielle les alliés yangoyo. Raison officielle qui est ennemi ekotati. Ngana zio de kamuna bomi na motema. Kasite qui est ennemi yango sikoyo eza antécédent. Sur base ya conflit ya transaction masanga utaki na Brazzaville po ekota na côté ya Congo. Wana ne yo mwana Bamba mtoza koloba yango. Mais biso toza ko landela la réalité que non, biso toyebete papa Bamba qui spiritualité à l'église kimbangiste sur base la doctrine de Kimbangu. Papa Bamba en réalité c'est lui qui devait être au devant. Ala kisa papa Dangenda Kimpeve. Bosiko papa Dangenda mutauti catholique auti na Kananga ayeka kambala moko na Kinshasa ba toyebite role ni ajouer ki na Kinshasa. Ce qui rôle spirituel, ba papa na biso, na ba papa ebele bazako confirmer OK. Na tango kintu adezali ko samina na bandaku, papa Dangenda, papa Kisolokele, bazala kite. Bazako mona na te? Bazali ko mona na te bo. Quand est-ce que pa bana oyo ba eko koma na puissance ya ko koma ba leader ya Kimpeve na église ya Kimbangiste, place oyo il faut papa Bamba